Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, Tindika Télévision, Papi Kamouassi en direct de Payi Kongi là, donc toza très loin. À partir de Yamasima Nimba, to Koti na Katibouye, donc toza Moussika à quelques kilomètres na Angola. Donc toza vraiment Moussika, na yebseki bino boza la calme, bokomo na ngai très bientôt émission Mena Zamba, na boza la Kinshasa te, naza vraiment Moussika. Chers internautes, tozali awa toye na cadre ya cohésion nationale et pourquoi pas unité. Ndezali mot d'ordre du chef de l'État Fachi Beton, faut que ça ne soit pas tout. Vous savez, batu bayinani pour rien, batu comme boya na pour rien, un côté li batu pour rien. Nde lobby ba élection za koya, boyebi yango mokonza mboka ndimaki, alobi ki élection ko salama, mais ce qui cohésion ezate, amour du prochain ezate, unité ezate, élection vous allez apaiser. Et puis, boyebi ke ba coin reculé, ba province, ils allaient qui oublier. Chef de l'État Atindi Nana Manouani na Kiumba a kende kosala vraiment état des lieux. Abandi na bandundu mais kokoma tina Équateur. Kotala kopesa ba vraie information par rapport à la réalité sur le terrain ya baimboka. Pour moi que exode rural de Salami baimboka bato belé bakimba province baina Kinshasa. Maintenant le chef de l'État a dit comme il s'appelle fille ya province lokola kaka na Kinshasa à la place où se déplacer à la piscine de Kinshasa à la peine piscine naie awa na intérieur. Donc Nana Manouani na Kiumba akiti awa na Payi Kongi donc pays sans S. Ce côté S est comme pays, donc l'ongoli S est comme Payi, donc Payi Kongi là, donc toza na grand Bandundu. Voilà, bon tala Bolongwa. Il y a son excellence Fumubuku Gran Moulongeshi wa Kalasa Nana Manouani na Kiumba depuis Kinshasa Nandenge Bayambiye Abuki Bandundu no comment botala événement ndenge za koleka Kamouassi Chilombo en direct de Grand Bandundu Tindika Bangodi. Fungoma. Ben, c'est le Dieu. Déo. Ça n'a pas de Déo. Les caboyés, pour que des boyés. Moyen de la bonne place, on les a.
Tony keba place. Bokeba. Ici, nous sommes à la paroisse de au nom du doyen de Paille, Rougi, Paille et Kingandu, au nom de tous les claretins et toutes les claretins qui travaillent ici, la Bible pour votre vie. Bienvenue chez nous et bon séjour. Avec votre autorisation, nous pouvons marcher ensemble. C'est bon.
Fachi, avec Fachi. Donc, vous demandez à l'engue. Il faut que vous kanya lelo. Voilà. Moi, je suis un mfumu buku. Mulongeshi wakalasa. Nana Manwani na Kiumba. Akitira mabele ya bakoko na ye. Binombo domona accueil ndenge na chaleureux. Ya rolobezate tindika. Tokiti pai kongila na mabele ya Nana Manwani na Kiumba mwana ko. Toyoki banzembo, toyoki esengo. Chef de l'État au salaire RDR au Nana Manwani. Le secrétaire général Kabouya. Le secrétaire général Kabouya. Au salaire choix ya bien ou t'as pas bien. Le chef de AI Kaboun au salaire choix ya malam. Nana Manwani na atengi sikombo ya chef de l'État n'a pas ikongila. Accueil chaleureux. Va souhaiter que c'est déjà bon séjour. Déjà bon séjour. Mambote. Mbote papa. Nana Manwani na Kiumba akiti awa na pai kongila. Message na nini? Ya. Esengo eza makasi po aniati na mabele ya bakoko na ye, ya batata na ye, ya bamama na ye, ya bandeko na ye, ya bakamarade na ye. Esika nde akola ki tosepeli mingi. Soki na koko bakisa boye ke tozana esengo makasi po tovotaki ye te. Nzamba atindeli biso ye comme cadeau du ciel. Ndenge bamane bande okoya na tango akala. Akanisi biso na nomination wana ya président, akanisi biso pona mbala liboso, aye siko na mabele ya bakoko na tozana esengo makasi. OK, yo moko lodo ministre munoko na yo bo votaki ye te. Siko soki ba élection ye atie libaya boko voter. Ya kolobeza te. Ya kolobeza te. Omoni nana wana, Nana Manwani na Kiumba, aza mwana pai. Aza mwana pai mutolone eza awa. Na soki na totamboli na yo, okomona ndanga personnellement ona oloba. Naza mina ye d'enfance. Donc okwei na esika mabete okwei penza vraiment na camarade na ye do ami na ye d'enfance. Ototoki ne mai, otobuki ne bakoni. Donc azalaki déjà mayele makasi azalaki déjà na ambition. Siko ndenga akomi wana to regretter te tozana ma esengo makasi soki atie libaya yo moko kozala témoin. Yo na molo ka bokutani mboke ka kisasa na ye. To kutana déjà na Kikwiti asenga ngai pe mais fona vanda wana base na bomusafe misala na mike avana lo. O biso no to kolonga lambala moko te. Kitoko eza bongo. Yo za mona malingi mona mbala sikwa lobaya awa. Wana base. Bon, lobala Kikongo à l'état. Tuba na Kikongo keleka kiesekele ya mingi na ntoto ya pai kongila betume yamba mama Nana kwisa ya mbote na ntoto ya bankaka nange kukwisa nange kele victoire samu na lambo na beto mama Nana ngeme vilave kisika ya ngeme kwenda ngeme kuma na ntoto ya bankaka nange na ndinga ya bwala boke tubaka nde sansa lemba nange lemba ya nkaka yata pesila nge yata tubila nge makambo ve mama Nana betu ke sansa lemba na betu ya betu mezo na kati ya pai kongila muntu ya nkaka ve kwisa ya mbote merci mingi matono mingi na son excellence monsieur le président de la république chef de l'état na mutindu Fachi Beton mutindu ya ngeme poni na beto mama Nana boso bongo di père disonglila les genoux du prêtre oui na betre tout bande kukwisa ya genoux du prêtre que le présence ya président de la république Fachi Beton mutu wandando aye na mabele na ye kwilu elobi biso nde Fachi mutu mususu te. Question à Souka. Ouais papa. Ce qui est élection est Fachi Beton a vous a combien de pourcents? 100%. 100% Fachi Beton. Fachi Beton. Fachi Beton. Fachi Beton. Nana. Weto. Nana. Weto. Nana. Weto. Fachi Beton. Fachi Beton. Yo kani président Gilles. Yo pe na zandu basomona wote okomi awa na bandolo likamnini. Merci beaucoup monsieur journaliste. Naza conduit par Mama Nana Manwani na oyo mokonzi na biso na sepeli makasi parce que bayambi biso kitoko Mama Nana oyo le grand professeur oyo asali musala kitoko. Merci na Augustin Kabuya mwana bute oyo choisir biso
mwasi ya mayele. Merci na Jean-Marie Kabunda parce que tokomi na mboka yango, mboka elaka, mabele ya mama Nana bayambi biso kitoko makasi. Tosepeli. Merci na muko ntombolo mwa mayo kandi ndelekela mukishi. Pona position na yo otieli biso mama Nana na posto to ndimi tembe parce que to moni yango bana kikwiti bayambi biso kitoko bana biso pai kongila bayambi biso Fatiba Beto Fatiba Beto grand mukishi ba Beto si beta maboko makasi. Merci beaucoup. Gilles Baba la grande présidente. Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, Tindika Télévision, Papi Kamouassi en direct de Pai Kongila, donc toza très loin, à partir de Yamasima Nimba, to Kotina Katiboye, donc toza Mousikate à quelques kilomètres na Angola, donc toza vraiment Moussika, na yepse kibino boza la calme, bokomo na ngai très bientôt, émission Menazamba, na boza la Kinshasa, naza vraiment Moussika. Chers internautes, tozali awa toye na cadre ya cohésion nationale et pourquoi pas unité. Ndezali mot d'ordre ya chef de l'État Fachi Beton, faut que ça ne s'abatte. Vous savez, batu bayinani pour rien, batu komo boya na pour rien, un côté li batu pour rien. Nde lobby ba élection za koya, koyebi yango mokonza mboka ndimaki, alobi ki élection ko salama, mais ce qui cohésion ezate, amour du prochain ezate, unité ezate, élection ezala pe apaiser. Et puis, pour éviter que coin reculé, province, ils ont qui oublié. Chef de l'État Atindi Nana Manouani na Kiumba a kende kosala vraiment état des lieux. Abandi na bandundu, mais pour matina Équateur. Kotala, qu'on peut savoir vraie information par rapport à la réalité sur le terrain, il y a Baïmboka. Pour moi, exode rural de Salami, Baïmboka, Baté Belé Bakimba province, Baïna Kinshasa. Maintenant, le chef de l'État a dit comme il s'appelle, fille de la province, le Kola Kaka na Kinshasa, à la place où doit se déplacer, à la piscine de Kinshasa, à la peine la piscine naie, awa na intérieur. Donc, Nana Manouani na Kiumba akiti awa na Pai Kongila, donc pays sans S. Ce côté S est comme pays, donc le S est comme Pai, donc Pai Kongila, donc tout ça na grand Bandundu. Voilà, Bontala Bolongwa, il y a son excellence Fumubuku, Kran, Moulonge Shwa Kalasa, Nana Manouani na Kiumba. Depuis Kinshasa, Nandenge Bayambiye, Abuki Bandundu, no comment, Botala, événement Ndenge Zavolek. Kamouassi Chilombo, en direct de Grand Bandundu, Tindika Bangodi.